Shadari Ramazani Emmanuel, ancien candidat président de la République, secrétaire permanent, il y a PPRD, a saboté Ndaku Oyo Abane Kofane na Gombe, c'est-à-dire à Longwe Naye Kasi Amemi, ba porte, ba singa courant, ba cuve, voire même ba karo ya Ndako, somme pas si peu ma Bogolanda Yango na édition à l'élo. Procès Kamere Sengeli, ma soleil qui est en appel à partir il y a le 16 février, Oyo, bandeko ya UNC, bazali ko sambela, ete ba libéré leader na bango, azwa ata liberté, côté mususu ba congolais, mususu ba lobby, a purgé 20 ans, à la tamoli moedi kapen, c'est-à-dire azana patience, timba nonae ekosila. Na côté sport, Daring Club Motema Pembe, a kobeta le 14 février, Oyo, na match de barrage, aller na Al Hilal pour la compte, ya coupe, ya confédération. Bozali ebele à travers le monde na Kinshasa pe bisika ndenge na ndenge ya kolanda magazine na bino Kinshasa na biso KNB News tolobi chaîne ya liboso oyo et na République démocratique du Congo ezali kolakisa bino ba information en continu, c'est-à-dire actualité na actualité tina suka bokolanda yango kasi nyonso na lingala. Ndenge to annonsaki na édition ya journal ya mokolo ya lobi Ebola ezongi na Nord Kivu esengeli boyeba que OMS atindi ba expert na ye po ba kene kotala situation sur place biso. Magazine KNB News to s'intéresser nango et puis bolanda na commentaire oyo ya Nathan Siata. Le mercredi 10 février 2021, Organisation mondiale de la santé OMS na Mokuse a affirmé que atindi ba vaccin na ba expert na santé publique na province ya Nord Kivu pour na retour ya épidémie ya Ebola na zone de santé ya Biena à 100 km ya ville ya Butembo. Communiqué Oyo ezo indiqué que na conférence de presse virtuelle Oyo et Salamaki na Genève na Suisse, directeur général ya OMS Dr Tedros Adhanom a précisé que ba vaccin est sur place, pe vaccination et cause à la lancer dès que possible. Pe ba expert Oyo baza spécialisé na épidémie, ba ye ko apporter soutien na bango na ba autorité congolaise. OMS a tindi équipe ya réponse rapide pour na ko apporter soutien na ye en cas de besoin. Pe grâce ya capacité énorme Oyo bataki en place lors ya épidémie Oyo uti koleka na RDC. Ba autorité sanitaire provinciale congolaise basant na expérience significative na réponse ya virus pe na prévention ya ba transmission. Wana ezali déclaration ya Tedros Adhanom. Pour l'instant, moi si à 42 ans en Koufaki le 3 février au Eleki. Pe eza le seul cas positif Oyo eza notifié na Institution nationale de recherche biomédicale. Mais Agence sanitaire mondiale des Nations Unies à lobby et si a recensé déjà plus de 70 cas contacts pe azobanga baka misusu e bakisama. Dr Tedros Adhanom akendaki lisusu plus loin pour na koloba boy. Ti sikoyo kama kote lisusu ya Ebola eza identifié na RDC. Mais eza possible que baka misusu ezala. Pour moi si Oyo akufaki azalaki na contact na batu ebele après ko manifester ba symptômes ya Ebola. Pour un rappel, 12e épidémie à Ebola na RDC, ezalaki déclaré dimanche le 7 février au Eleki na ministre de la santé publique. Épidémie Oyo ya Sika et apparaître na 228 jours après fin ya 10e épidémie na est du pays. P81 jours après fin ya 11e épidémie Oyo etungisaki batu makasi na Équateur. L'est de la RDC. TGI à Gombe va confirmer élection. Il y a Albert Yuma lokola mokonzi a fait que est-ce que ba instance mususu oyo e chaki die donné kasembo ba kondima yango to pe fait yango boko et ko fonctionner normalement na Albert Yuma comme président na yango kasi biso to s'intéresser na décision. Il y a tribunal de grande instance bolanda reportage, il y a Nathan Siata. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe à travers décision moko oyo ezalaki rendi mokolo ya mardi 9 février 2021 bazali ko confirmer élection ya Albert Yuma na tête ya Fédération des entreprises du Congo FEC na Mokuse communiquant oyo lobaki boy tozali ko confirmer par contre élection ya monsieur Yuma Mulimbi Albert na ba fonction na ya président ya conseil d'administration
il y a Fédération des entreprises du Congo oyo esalemaki le 26 novembre 2020 ndenge tokoki kotanga na décision ya TGI ya Kinshasa Gombe. En conséquence, instance oyo judiciaire balobike nul et nul sans effet élection ya Dieudonné Kasembo na fonction ya conseil d'administration ya Fédération des entreprises du Congo oyo esalemaki na date ya le 23 décembre 2020 et par ailleurs tribunal à grande instance ya Kinshasa Gombe ba condamné Dieudonné Kasembo afuta mbongo na Albert Yuma na valeur ya $20,000 pour na ba dommage et intérêt pe pour na ba préjudice nyonso oyo à faire subir yé. Pour un rappel, Albert Yuma azalaki réélu président. Il a fait na mois de novembre élection na yé ezalaki par contre suspendu. Na bandeko ya conseil d'état oyo ba ordonnaki organisation ya scrutin mususu ya sika na ici na yangonde Dieudonné Kasembo azalaki élu comme président ya patronat congolais. Donc dossier oyo ezali à suivre pour et comme ping-pong tozali ko comprendre les sous-souté vrai président ya fake ezali nani Kinshasa et l'équipe partout. Le 16 février oyo esengeli boyeba que procès en appel ya Vital Kamerhe boyebi malamu ndenge procès on esalemaki awa na Kinshasa bakatelaki bongo mbano ya plus de 20 ans et esengeli boyeba que ba avocat na bakendaki en appel et koleka ndenge nini to kitaki na terrain pour na koyeba position ya bakinoa. Procès en appel ya président national ya Union pour la Nation congolaise UNC Mwana Mboka Vital Kamerhe ezali fixé lundi 15 février na yango micro ya magazine na bino etambolaki pona koyeba makanisi ya population sur sort ya ancien chef de cabinet ya président de la République. Atika na ye le docteur bara bien eza politique atika na ye si azi ata grâce ensemble akosala akobima na ye atika na forcé wana ekomi forcément ata sali ndenge nini eza ke nazolaki ata sali na kobima te akobima mais atika na ye betika pende wana abeta 18 abeta kutu 20 abimi te dika pende kotu petit bana mike lelo aza libanas esa bakufaki ye aza libana ye pa avant na ye nzambe pa kosalisa na moto biso apoya awosa pe mwa biso de grâce mosusu akobima oyosa meko na ye eza bien te ntango yazobana bloke eza pe biso tozosepela nango te eza biso mwa pasi aza mwana mboka totomona mwana mboka aza kati ya prison mwana eza biso mwa pasi mais conseil na kopesa ye ate koforce na nzoto avanda arezonaka mingi te osoki abi araisonne akokufa parce que soki tolandeli procès wana tomoni mpe eloko oyo ya mabe asala te parce que mbongo wana mpe bon bien sûr ezalaka mbongo mosala adetourne yango ye asamba na ye normal nga susi na ngai azala ne libéré eloko so olibéraki nga mpo na nga likanisi na ngai ezali omoni ke mbongo na biso tala lelo ndenge tozovivre parce que nyonso biso tozovivre eza bapoliticien bato bazomonisa biso yo eza mokonzi oyebi bien que population ezokuvivre mais ozosala biloko oyo mpo epesa population parce mpo na ngai balanda dossier ya Kamerhe comme basi bakatela ye déjà 20 ans asala prison asala peine wana mpo moto nyonso mpenza ayebaka ke aza mabe mais ye azomonanaka aza innocent na makambo wana omwe bakanga nani Jamal ye aza innocent babimisa ye kolandela nde toza bato moto nyonso aza koyaka na bambeba mais Vital Kamerhe soki tozongi mpe teke biso toza bakombata asunga mpe biso lelo bwa président Fatia Vanda wana eza mpe grâce à Vital Kamerhe parce que accord à Nairobi na Genève président Vital Kamerhe asouteniraka président Fati alobaki justice asala mosala na ye justice soki asala mosala na ye VKV aza innocent abimi soki ezali ke aza innocent te justice akati dossier na ye soki esenga vanda kuna avandi amérité mbano na ye dossier oyo ezali à suivre kin et l'équipe partout. Ancien candidat président de la République, l'homme de coup sur coup, on ne peut pas nous intimider. Emmanuel Ramazani Shadari a saboté ndako abaneko fandela na Gombe kolongwana ye amemi nyonso bolanda badeta
na reportage oyo ya Hervé Zaka na Nathan Siata. Emmanuel Ramazani Shadari oyo boyebi candidat malheureux oyo azalaki dauphin ya Joseph Kabila Kabange pe ya SCC Mobimba auti kobima na lopango oyo azalaki kofanda oyo ezalaka na Gombe kasi souci ezali ke avant abima lokola ezalaki volonté na ete ya kobima alongoli biloko nyonso ezalaki na ndako kobana na ba carreau ba porte ba soke ba prise soni pe mawa epesi pasi pendant que mutu oyo alingaki azala président de la République a manifesté comportement ya mabeboye et kamusi population congolaise pe bazali ko interpeller na baye nyonso oyo bazali ko occuper ba parcelle ya l'état ba bonga makapo liste za mulai Kinshasa et l'équipe partout. Nanor Kivu 30 milices Mai Mai ba léopard ba déposer ba arme na Lubero bolanda ba détail na reportage oyo. 30 miliciens, il y a groupe rebelle Mai Mai, puis il y a groupe armé Léopard. Oyo bazali actif dans grande partie ya territoire oyo ya Lubero na Nord Kivu. Mokolo ya mardi 9 février 2021 oyo bayaki ko déposer minduki na bango na ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC kaka na Lubero centre. Ba miliciens oyo bazali au moins 30 fidèles bazalaki bana misala ya miliciens oyo babengaka Jacques Kalondero. Baye kotika minduki après sensibilisation et processus d'appui au désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire au bazali ko benga SIAP-DDRC na zone oyo. D'après ba source oyo ba pesi information oyo sur place na Lubero, ba miliciens oyo bayaki bango komitika na minduki na bango oyo bazalaki nango ya ba marque oyo ba bengaka AK-47. Pe ba arme blanche et belé lisusu ba flèche pe ba effet militaire mosusu. Makata oyo azali coordonnateur ya SIAP DDRC na province ya Nord qui va expliquer que parmi bango ezali na bana basi 10 oyo bango pe bazali na kati ya ba groupe rebelle oyo. Richard Nyembo oyo azali administrateur ya territoire ya Lubero yepe a participé ki na cérémonie oyo ya reddition azaki malobate pona ko féliciter ba miliciens oyo pona geste oyo ezali ko favoriser kimia na région avant ya kosenga na ba groupe miliciens mosusu oyo batikali bazali na ko traîner na bazamba bango pe baya kolanda lokolo ya bandeko na bango po ba servir mboka na se ya drapeau national. Kinshasa et l'équipe partout. Militaire en cours dans la zone. Chaque 10 février ezalaka journée internationale oyo esengaka kolia mingi ba légumes kasi importance nango nini pona santé ya mutu et intéressant ki biso na KNB bolanda reportage ya Naomi Mpila. Le 10 février à chaque année, Mokili Mobimbe célébraka Journée internationale ya ba légumineuses, journée instituée na Nations Unies na objectif ya kolakisa ba valeur nutritionnelle et économique ya ba légumineuses. Toyeba que ba légumineuses ezali ba aliment très riche en nutriments et protéines, yango ezali faible en matière grasse, beaucoup plus recommandé que les produits laitiers. Les légumineuses ezali très recommandé pour l'organisme na traitement et diabète et la maladie cardiaque. Yango ezali ko lutter contre obésité selon les agriculteurs. Les légumineuses ezali très facile à cultiver et koki kolona ma domicile yango ekoki ko aider famille sur le plan économique. Les légumineuses ezali très facile à conserver pe bombaka ba qualité nutritionnelle na yango tango molai. Avantage mosusu ezali que ba légumineuses ekoki kolona en grande quantité sans ko bebisa mabele, donc ebatelaka mabele pe ezwaka mai mingi te lokola ba culture mosusu. Journée ya le 10 février dédié na ba légumineuses ezali ko rappeler biso ba bienfait nutritionnel ya ba légumes secs o tomesana kolia ndakisa madesu, mbwengi, haricot vert, nguba pe biloko ya ndenge na ndenge. Kasi pona mokolo ya lelo journée internationale ya ba légumineuses tobosana te mwa légumes secs na repas ya libota ekosala bien kasi na nsima ya kolia culture ya légumineuses na lopangu po lobi ekosunga. Kinshasa et l'équipe partout. Bel Texco nde ezali ko continuer ko lier sabana ya Congo depuis ba année na ba année ba pesi bisika nini bokoki ko kende ko somba biloko de gros na moins cher bolanda ba détail na reportage oyo.
esika kosomba ezali partout toza na wenza matete oye pas distributeur na biso babengi papa succès ramat oye na wenza rond-point ngaba tozali na mama babengi la réponse de Dieu oye siko na wenza matadi kibala epai ya magasin na biso mo Betosco ezali oye siko na wenza ipen okokuta mama Konde azana ali distributeur ya Betosco oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage kuna magasin na biso ya Betosco ezali oye na wenza ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana ba distributeur ya Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela oye siko na zanda monene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenza ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Betesco vraiment mosungi mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Et ça la maramingi na Kinshasa mwasi ya Bali Sika a changé numéro. Est-ce que yo mwasi to mobali okondima que tango zokota na libala au changer numéro? Est-ce que ça suspecté? Bolanda reportage ya Alpha Molenda na Benet Congolo. tomonaka bafi ebele bachangeaka numéro ya téléphone soki babali misusu ezalaka volonté ya mwasi ye moko ya préféré na ye changer numéro mpona koevite bapele ya barelation ya kala. Mibali misusu pe baimposaka basi kaka bachanger numéro ya téléphone mpona koboya baincompréhension oyo ekoki koyela bango na couple na bango. Kasi likambo yango pe ezalaka matata po eza na basi misusu baboyaka kochanger numéro ya téléphone na bango après mariage ata soki mobali a insisté ndenge nini. Na yango totunaki bafille soki bakolinga kochanger numéro ya téléphone après mariage. Changer te poni na changer nga na ebike naza na banzela mabete na changer na à l'aise. Na changer à l'aise aza mobile na ngai tango akomi da mobile na nga na sa makolo na eza pe kande moko lobi na nga mama so bando sambe na église boye ko sambe su na église na te changer église o nga na sambe na za capable ko changer po lingi ngai o akoboya za banzela mibale misatu nga za na nzela mo na boya te batika o ayebika boya katika o ayebika tambo na banzela mibale tika azwi da mobile na avant na l'aise. Bon ezo dépendre na ukolinga te na ukolinga po tosto balani azaneti mokonzi soki apekisi nga eloko na ukondima ke na boyi numéro ya téléphone wana na kondima. Bon conseil na ukopesa bango kaka soki mobali peut-être amonio na mwa erreur moko bobie téléphone ekomi kobenda ba erreur ekomi kobenda makambo mususu ndi yango apekisi fo kondima koboya ke o changer numéro wana et o sala pe loko te o changer yango tende o sala ke bo malibalo bie benda mindondo o changer kaka so ebisika na changer numéro parce que les leçons n'azanda quoi libala numéro mo peut-être inconnu benginga et ko bomela libala parce que so un peu ces explications là on dit matin déjà na côté n'azanda quoi libala so les lois bien changer non changer bon les lois conseil na opisa bango so les lois côté mobile obligé que a changer numéro pour na a changer pour na battre la libala na sali dépasse na ye abomi nzoto na ye anyokomi mpo na nga alatinga alias na vai na ndako nazwa nga charge ya premier le 30 siko pa yebisanga na changer numéro ya telefone ye nakoboya ate eglize soki ayesinga changer eglize nakoboya te nakochange mpo natosa mpo na na se na ye nakobangela oyo moko te naza na se na ye donc ifo natosa oyo ye azoloba mwasi azalaka na sa mobali ebele baotelinga na baozwa te me yo ozwi moto azokonza ye ifo natosa soki aboyi simi soki mwasi mobali ayebisi eke buka simi wana aboyi to bwaka yanga aboyi nga na omona seka aza mibali na ye ya libanda aza bajenda na ye aza bamakangu na ye me nga nayebi ke natiki nyonso ye nakomi papa na nga ye nakomi mama na nga donc oyo ya koloba ninga na wayoka tokoloba ke mwasi azalaka toujours soumise epai ya mobali na ye soki mobali alingi ochanger numéro ya telefone esengeli otosa po ekolongola yo pe eloko te au contraire ekozala malamu mpona koprotéger foyer na bino. Kinshasa eleki partout système oyo ezalaka na baluba soki abali 6 mois na ye mutu akolia mbongo te c'est-à-dire papa okotikela bato mosusu balia mbongo ezalaka ndenge nini tose intéressé nango na reportage oyo ya Benet Congolo na Alpha Molenda.
tomonaka na baluba papa azalaka na droit ya kolia mbongo ya libala ya mwana na ye à partir ya 3e pe 4e enfant, c'est-à-dire soki papa abalesi mwana ye ya liboso ya mwasi aza na droit ya kolia mbongo wana te, kasi mutu mususu nde akolia mbongo ya libala. Na mwana ya mibale pe kaka ndenge moko ti na 3e mwana nde akoki kolia. Na bikolo misusu ya baluba kaka papa akomaka na droit ya kolia mbongo ya libala a partir ya 4e mwana. Donc soki obota mwana mwasi moko to mibale yebake okotika ya kolia mbongo ya mwana moko te. Na yango magazine KNB tunaki na baluba bango moko pona koyeba pourquoi esalamaka bongo. Tosaleli kotima na biso po mutu musa kozala abaleli o mwana abaleli o mwasi avant ozwa mbongo na ye moko okozongisele mbongo na ye oyo ya dépenser tobenga ngo nani tozozongisele mbongo na ye abaleli o mwasi wana nde kotima na biso ezalaka. Sikoyo soki ke mbongo ya mwana liboso soki babali mwana na yo ya liboso okokopesa bakoko na yo balia bapapa oyo baboti yo mobali obalisi mwana wana, c'est-à-dire okozongisa mbongo wana kuna. Sikoyo soki esalemi ke mwana ya mibale okopesa sikoyo baboti na yo balia bazala bana papa leki soki papa wana si akufa okopesa bana papa leki sikoyo a partir ya mwana na yo ya misato nde okobanda kolia mbongo na yo moko. Avantage nango ezosala ke ezolakisa relation familiale eza bongo po na coutume na biso mwana ya liboso bapesaka nanu bakoko bapesi bango dot ya bakoko. Mwana ya mibale eza ya mutu oyo abaleli yo peut-être noko abaleli yo ou bien papa leki ou bien mutu moko boye abaleli yo oza na droit ya kozongisela ye mbongo na ye. Après ya 3e otikali kobanda kolia biloko na yo. Avantage nango eza pona kofungola nzela ti mwasi akende abota azala na kimia po soki osali bongo te akokende baboti te babengani na ndako comprendre ou bien abandi kobota bana bazokufa eza pe protection na yo moko papa soko olie okoriske okokufa obligatoire okufa. Bon toliaka na biso te ezaka boye soki oboti bana na yo ya basi ifale mwana liboso moto akolia aza koko ya mibale bakozongisa papa obie so mutu mususu abalele mwasi wana ekokende susu epa moto abalela ko mwasi wana mbongo wana ekokende pa na ye na nsima bao bakotikala okobanda kolia mbongo nao ndenge ezalaka kaka selo kotima. Ce n'est pas dire lelo okozala obandi mosala no premièrement bapesi yo soit salaire ya liboso ozika yo moko bandi olia non ozokende pa babotela mpona kolakisa ke papa na zwi salaire na ngai ya liboso okokopesa papa na yo papa alie ndenge ezalaka mpe na bana okobalisa mwana no ya liboso ozwi doti wana oreconnaître baboti na parce que yo okomaki ndenge oza wana te sanke oleka epa baboti na yo ozoreconnaître baboti na yo. Mwana ya mibale de même okokopesa bango 3e ata so boti bana 100 50 10 mais mibale ya liboso okopesa bango le reste eza ya yo kolia ndenge okolinga. Ce n'est pas dire que bana nyonso soko balisi okopesaka baboti na yo ezalaka bongo te. Boyoki bino moko ba raison to pe ba cause oyo esalaka ke makambo wana eleka lolenge wana kasi tokoloba ke esengeli kotosa kaka parce que ezali doctrine ya baluba po soki otosi te ba conséquence ezalaka ebele esengeli toyeba ke malgré nzambe azali coutume pe ezali po eza na ba coutume mususu esengaka kaka kotosa yango ata soki kibonzambe eleki makasi soki otosi te ekokanga yo ya malamu eza kotosa. Kinshasa eleki partout. Na Kinshasa bakoma likamuke ekosopa yo o matana moto o soko mati moto ekosopa yo o cotiser te na matanga o soko cotiser te ekosopa yo eza nini biso na KNB to s'intéresser nango yango wana to tindaki peki lungana Benet Kongolo ba expliquer biso yango na reportage oyo. Bakino bazalaka na balangage na bango moko oyo babimisaka neti moko sopa eza langage oyo elobamaka pe mingi pa ba jeune kinois na yango magazine KNB soolaki na population pona ko expliquer biso vrai sens ya langage yango tolingi toyeba pe vraiment soki moko sopa elakisaka nini en réalité. Eza terme moko ya bakinois biso te tobimisa ba terme wana eza na cause nini na oke ba chéri na mobo a négliger nga asopinga
comme spender aux aboyés, au lieu que image dans la maison, c'est pas déjà. Pour tout souffrir. Terme mot ya souffrir, ça que des observations, des comme sur la barbe, et chez Ravani demain, à mon Dieu, moi, je me pense à un flambeau, et là, on a un bon côté. Alors, non, il se pille, il faut qu'il n'y ait pas de possibilité pour se payer. Il y a un terme, on est à Sopa, et il va souffrir. Bon, les athées, on va chez Nangaboye, bon, les athées, la poche, la bouteille, mon corps, mi balé, bon, les cils. Et oui, parce que mon les athées, on a attiré la salle, la moto 5 000. Ce qu'on a 2 000 la poche, il faut mettre un camion pour monter ce pan-là. Pour moto, bon, ça va sonner, c'est que ce prix-là, 3 000, 4 000. Qu'on se en fait. Selon là, selon le rôle et ce payo. Bon, juste exactement, il va complexer. Moi, mon toit est un peu complexé. Alors, on a un rôle qui au moment où nous avons un jeune garçon, des fois, Fandi, au moment où un jeune fille qui est vrai chéri. À des fois, nous avons dragué, qui a fait un signé sur Android, autant on a signé sur finissement, mon nez, il y a tellement mouqué. On va dire que si on a 100% de dragué, et ce pendant il va tout miner, mais maintenant il a mouqué. Zabilo va complexer, très complexe, nous moni bazara bon. En fait, pour nous rappeler que ce pendant donc mon toit ça très complexé, nous moni abanga nous faisons mon abato baleki hein bato bazana moi biloko dans le rôle tu vois. Par exemple on a PC, à faire téléphone car c'est ça. Tout le monde va complexer. Ce pendant na ndenge nyalinga la ndenge kelobelaka. Donc absolument ça là et si nous donc au plaide et ça lokola ke osopi ne yangwana. Bon et so par exemple dans sens moko ya complexité et ça dans sens que ils ont façon de comportement où muto azaka nango. Oza bilo muso muto asala na bilo muso muto asala raté. Alors ceux qui peut-être muto se retrouver na oya ça d'habitude à sala raté et diminuer statut na ende bato la raté yango to utiliser terme na ke esopi parce que na niveau na ye à quoi se comporter ndenge à salité. En tant qu'humain, tous à s'observer entre nous. Tu as vu que moto peut-être à se comporter à boé, à y barater, peut-être prenons l'exemple. Et qu'après un certain moment, tout le monde est à Ibi pour n'abuser de l'obak et sopier. Parce que ceux qui peut-être à Sengaki, tout le monde ça y est, mais n'enga Ibi, ils ont comportement, il y a bande quoi fait mais à Sali yango, yango tout le monde est tout utilisateur mona qui est sopier. Ils ont un sens on a tout utilisateur. Plus c'est ça qu'on perdre valeur, na respect, na comportement habituel oyo zaranango par rapport à l'action oyo commettre. Tant ok à l'encontre na onde tolobake esopio. J'espère vous comprendre pe boyo ki bino moko signification ya moko sopa. Kasi ya ko retenir eza que kosopa elaki si ko humilier to pe ko ridiculiser. Kinshasa équipe. Pour la compte, il y a coupe, il y a confédération DSMP à Kobeta dimanche le 14 février. Oyo match de barrage. Allez, na Al Hilal Benghazi et Kolekana ndenge nini. Bolanda ba détail na reportage. Il y a Nathan Siata. Dari Club Motema Pembe DSMP a affronté formation ya Al Ali Benghazi mokolo ya dimanche oyo 14 février. Pour le compte, il y a match de barrage aller, il y a coupe, il y a confédération. Ba immaculé, ba outé ko réaliser performance moko ya kitoko na saison et l'équipe. Kasi malheureusement basuka ki na phase de groupe il y a tournoi oyo. Kasi sikoyo bazali ko meka ko arracher qualification na bango na phase de groupe il y a saison oyo to bandi. Bien que bakoleka na ba service, il y a portier titulaire na bango Barel moko oyo azali na côté à Brazzaville. Pour parler na ba club mosusu capitaine ya formation oyo défenseur na bango central Kayemendo Tony alobiki ba kokende ko beta match wana na mental moko ya makasi pe bazali ko kende pona kozwa victoire libanda pona ko se rassurer pona match retour pona ko koma club congolais a réussi ça qui ko écarter formation angolaise ya Bravos Domakis na score ya 3-1 score oyo ezaki cumulé alors que Al Ali Benghazi club libyen yé a reversé qui na compétition oyo après élimination ya Ligue des Champions na Espérance de Tunis. Retour et Kobetama une semaine après à Kinshasa na stade des Martyrs ya Pentecôte. Bonne chance na ba Immaculé ya République démocratique du Congo.
tokomi na suka ya magazine KNB ya lelo na ki na esengo ko présenter bino yango esengeli boyeba ke KNB ezali koleka na différentes chaînes ya télévision emeta awa na Kinshasa chaque jour tozali koleka bongo na Baraka TV, Access TV, Magic TV, Show TV, Wemsa TV, Apic TV, Yoka Son TV, Tolérance Zero TV, et surtout na KNB News et sikani na sengibino bo s'abonner ebele bo s'abonner ebele massivement pour na ko rater le côté ba programme na biso ezoleka déjà en continu kuna boko zoa ba plateforme mususu et sikani ni chaîne ya télévision otolobaki KNB News et ko bana ko pesa bino te ko pesa bino toujours ba information en continu chaque jour, c'est-à-dire boko rater et loko mon côté na makambo ezali koleka na RDC pambate biso awande masolo yango to beta yango na ndenge moko ya ba professionnel nulle part ailleurs monde entier bayebi Kinshasa bayebi mais souci nanga lelo souci nanga zaka moko souci nanga zaka moko souci nanga zaka moko tokuta lobiko magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino